Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Les 110 bus Transco ont quitté le port de Boma ce mardi sous l'œil vigilant du ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazing. Destination Kinshasa. Un seul message dans la bouche de l'autorité aux Kinois qui en sont les principaux utilisateurs est de prendre soin de ces bus car ça leur appartient. Le ministre de poursuivre. Le gouvernement de la République matérialise la vision du chef de l'État. Vouloir faire croire à l'opinion que les ministres du FCC bloquent l'action du président de la République, Félix Tshisekedi, est une pure distraction. Oyo bazolobake FCC ezo bloqué gouvernement eza distraction eza makambo ya lokuta. D'abord gouvernement eza moko, gouvernement eza mibale te. Na uti koloba na lopoto mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na vision na ye mpo na Congo, mais vision wana ekosalema na bokasi ya bamambre ya gouvernement na ye oyo bazali. Ngai ndeko na bino na telemi awa nazali secrétaire général adjoint ya Palu parti Lumumbi signifié toza na kati ya FCC, mais bozomona ba réalisation après réception ya 110 bis. Lelo boza na 110 bis, le 27 décembre 110 bis, le 27 janvier 110 bis, ça fait 440 bis et il y a en faveur ya Transco. Mercredi son excellence premier ministre Rozalawa akoya ko présider ko inaugurer bateau tobengi drague et en faveur ya Sevem. Ça fait 41 ans bande ko ba journaliste que Sevem azelaka drague wana eye na mupepete na bokasi ya gouvernement na bino sous vision ya chef de l'État et bande ko ya Sevem ba yebi de marche automene poto za drague wana. Mais lelo yo mukonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nande konaye Joseph Kabila bayokanaki basali coalition biso na kati ya gouvernement président azali Félix oyo biso tozoko to sa vision na ye mutu akolobake FCC azokanga ela ya mukonzi ya mboka ezali distraction parce que bayebisi bino te mais bozomona bino moko na bilemo. Na lisanga na bukasi na buyukani nde tokolonga ngo peuple congolais telema bokutana na kita na yo congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune, les étoiles, je plane congolais. I love you congolais, I love you Congo, I love you Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, en Congolais,
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga, alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bongwana. Kasi olobi na ngai mpona bongwana, naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga, alongola nga na maboko ya baini na nga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, oye nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, ya 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 nakabela yoki bolenge na ngai, tala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et
savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, hein. Je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.